yana yeye mubani yana yeye ona Cedric wana mutala Israel basale ba mubani ona bakosi ke hawa bazana ndeko te mama na ba mubani ça va là ngaza ba voilà c'est pour radio bien kasi yera chi asika kabala voilà zoga na ba momo landi mususu na mkono asali kote nyama surtout quand peut-être que ça la besoin donc qui battre multiplication papa kwa biso de tina yaya nani sifora abanye kutangela biso makambo ya mwana na biso Rachel wala sala kuna isikanga na bidina bi mama mona mukilio wana hizo aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La princesse de l'éternel, maman Tiffany, chez vous, dans vos maisons, en ce moment. Na antenne Nabino, le Nazaréen de Bokolanda Biso. Croyez-moi que nous continuons toujours preuve à l'appui Nabiso, recherche Nabiso, investigation Nabiso sur l'affaire de Rachel Élisée Olangi. Nenge moka se présentaka. A tozali na famille na ye. Na habité to benga famille 1 to famille 2. I don't know. Mais bango mo bawe baso za famille 2 ou famille 1. Ponga na mingi ya koloba te. Bokoyoka bango moko. Na utaki point noir, bo mona bilili ndenge ezolekana. Awa toza tokotuna ba question tokolandela dossier oyo pour que toye ba vérité. Boke na mino mbangu te. Investigation esilité. Tokozwa pe par la grâce de Dieu, maman Sephora. Tokozwa pe nyonso na bozotuna boke malembe. Boke nde malembe bokoyoka ba vérité nyonso to. Eza lisolo ya 1 roi 3:16. Basi mibale bawelelaki bana. Oyo alobi yanga, oyo alobi ya ye. Oyo alobi yanga, oyo alobi ya ye. Na suka roi Salomo azaki na sagesse ya koyeba ke mama ya mwana ezali oyo topesa ye mwana na ye. Awa pe Élisée Rachel aza komi welelinda sana. Na yite to benga ondengeni. Entre deux familles. Mwana za ya koto to mwana za ya koto. Tokoyeba yango kaka botika la ka toujours branché. Sans plus tarder, nazali na mama kulutu azala sima caméra pour espace za muke bokota. Tozali na ya na ye et puis na maman na ye. Na yite maman 1 to maman 2. Nazo ebate parce que ils ont pris un peu vertige. Tozana ya na ye awa. Yaya 2 ou parce que moka baki akokana kecha olangi. Yaya 2 ou yaya 1. I don't know. Mais to pesa honneur à tout seigneur tout honneur. Juste après cet élément, Alain Kiakala derrière la caméra, Giramo Kwa Gilio, Ndebatambol Nanga, Régie, à vous.
yo, bina na yo. Vandisa ye, vandisa ye, vandisa ye. Vandisa ye. Vandisa ye. Vandisa ye, vandisa ye, vandisa ye. Assisi son trône. Vandisa ye, on y va. Afandi, 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 afandi. Que la zone, pardon. Assis sur son trône. Oh ya bison tambe. Assis sur son trône. Bandisa ye, on y va. Assis sur son trône. Ka. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Maman yaka toki. Sika to simi ndira toki to kotiti l'église avant. Donc quand l'église. Ba sololi na mutu moko muyi. Wana à partir de là ngala ba 200 000 siko. Tango to bimi. Ba lobi na ngato bima. To bimi tina prince. Ba lobi yaka toki. To bani ko kidi. Na poids lourd. To bimi poids lourd. Batali kuna vers gauche, batali vers droite. Ayi wana. Mama yaka to. Nani ko kende na ke ko mona. Nani voiture moko ezaka net ya bino eza munene. Wana eza couleur blanc. Mama kota. Mutu moko avandi lo kwa yo vandi bo. Ngana vandi awa. Batie mutu mususu awa. Batie mutu mususu awa. Kuna chauffeur aza mwasi. Zela nanga. Natali yango suspinga bi. Batunga na yebi bangoti. Siko bakoti nga bo bazomema nga wapi. Batuni bango boye. Est-ce que je ne peux pas vous poser la question? On m'a dit, pourquoi pas maman? Elle dit, maman, na yebi binoti. Bobengi ngai na ye. Na kansaki ke mwana na ngai azabu. Nzoka te mwana wangu azate. Bokoti nga na mutuka bozomema nga wapi. Ozona ndanga. Wana na zebisa pour comprendre batu ya maman Olandi. Te maman ko regretter te tazome mawesi ka mwana waza. Tobandi ko kita. Poids lourd. Ye chauffeur abengi nga kutu kombo ya mwana na nga kutu na tandi ya moti. Ye chauffeur wana ya maman Olandi abengi nga ike. Maman Rachel. Bino ba maman sidi ba lokote li mwana. Tango mwana kobonga yoye kotombola. Abiko. Mama vanda kimia. Tala gaishe. Lelo nazoki de tikali muke obieba moi pona kota na 60 ans. Est-ce que na boza na mwana 5 ans? Oti. Siko mwana oyo lokote linga na l'âge nini? Uzokanga. Allez. Te tokeka. Obandi ko kende. To silisi. Nani poids lourd nyos. Siko toke boy oyo preso ekiti bit ko bela côté ya Onatra. Oyo ekoti boulevard. Sika wana ezaka na rond-point moko munene boy. Tango tokiti muke tokoti vers gauche. Vers gauche wana toketi kini manger. Bazimu tukaba kiti na ngambo. Tango bakiti mutu kwa ngambo to traverser la police moko ezana. Tokoti. Tango tokoti, na koti biso na salle détente. Tovani biso nyonso. Natala buye. Oyo ya mwasi na pasteur mususu wana. Babandi ko sonda menga na chaki penta kati. Nazaki siko distrait. Oyo mususu azo solo na kolo biro. Zola na siko kolo biro wana atape jeune peko aloko ayobo. Atuni. Wapi mama mwana mo? Yeyo. Mususu ayi mususu. Wapi mama mwana mo? Yeyo. Sikanga na tuni ba pasteur wana. Epsi mama mugabi o. Bino bovandi na mwana na ngali te. Bobengi singanga na ye.
siko makambo mwana na ngao na muzoloba oyo te mama eloko te banditi basali nini bakili ngonga ekoki ya kokota na biro mosusu tokoti kuna na biro mosusu wana babandi sikoyo kojije ngai ntango bazojije nga balobi mama mwana na yo wana bitambola ngai papa pardon kata mwana na nga bitambola ngai naza mama nayebi ke mwana akendeki epaleki na ngai yoka tosokende te yoka nalobi papa mwana akendeki epaleki na ngai nayebi te namoni bato ya mabengenga yango na ye sikoyo ozojije ngai na likambo nini eloko ekonserne kombo wana Nzadi Kilolo Rachel soko restanse yango mokili mobimba ata 5 personnes à 10 personnes bakozala mpe na kombo oyo wana sikoyo eloko ekonserne zwa mutu yaka na ye ngai namona soko aza ye to aza ye te balobi na nga bomama bravo bakei bake kozwa ye bayina ye batala boye eza ye ozonanga Rachel ko eza ye kasi nasengi bango na balakisa nga soki ye to ye te ntango bake kozwa ye baye na ye eza ye esika nga na bambami na nse nakangani ntango nakangami batomboli nga bamemi ngai kuna babandi bamikonzi wana babandi opupula nga bilamba babandi opupula nga bilamba na ntango nalamuki nasengi mai ozwi mai bapesanga mini or na nsima na nga batikali otuna yeke wana mama na ye yalobi wana monana te bazwi biso babimisi biso bilamba balobi na bapaster wana bino olingo ya komemisa biso ngambo tala mama waza muta attention soki akufaki awa balingi bajije biso babimisi biso ntango toke na ngambo esika voiture na bango ezali nayebisi bango nga abi bon au revoir nakanisaki ke mwana na ngai te or amwana na ngai nasani nazongi ndako ntango nazongi ndako naki na koyebisa bandeko na ngai non tu ne peux pas encore retourner à la maison pas kokende te bango bapaster ya mama ola ozokanga kokende te zonga na kata mutuka na ndenge seke bino boza bapaster te boza bacriminaire boza na posa esika okende kotyanga ye kishasi ezala mosika kani etondi batuni nga bamama olandi balobi na ngaki soki ozoboya to obeta ye baninga ye obeta batuni bango batuni nga abi ebino boza nini mama sengi mwana mona nike mwana na ye ozonandanga sikufo kotika ye akende na ndako soki aye akende zwa bandeko na ye matata bato ya moto bato babotolinga na maboko ya bato ya mama olali babwaki ngambo na nsima moto ya moto abwaki nga na mutuka bamisusu bazwi ba 1000 francs babwakilinga moto kimisima ki na zando na re ya kitambo cimetière aboti nazwa 1000 francs na babwakilinga napesa moto ya moto alobi mama 1000 francs nina ozwa bongo soki okufaki okishasa oyo eza makambo ebele akoti na ye kokita ntango nakiti awa nazoya nakolela na ngai na makolo ngulu liputa na maboko moto nyonso azolanda porte na ngai yango wana liboso avandi kuna abandi kolila bato matondi ori ye esika azalaki soki ata azolanda aketi 17 na ntango abengi bapaster wana bandimi kuna toza na kini majere landa biso ya telemi ake kuna kokendela ye ake kuna akutani na bango batuli eske mwana mwasi wana ndeko na bino yalobi ndeko na biso toza 5 garçon mwasi moko bongo mama wana mama na bino mama na biso tokota na transport tokende kotala soki ya solo eza mama na bino koti bakoti te baye kokutanga na ndenge bato batondi esika babi ntoka te azalaki mama na ye esika nazwa mai nasukela bango ngalobi mama lokola nga nayaka kaka mpona kodisilite mpona mwana awa bino bobengi mama nini na kishasa oyo ya bino kasi nga na bino
oyo bino bosali nga na prince ezalaka te basololi te balobi boya lobi bosala nini boya mama na ngai lobi totelemi tokili kuna balobi ke mwana aza lisusu ya transfert ye deja na parquet ya 13e rue ya minute ya balandiki bolanda kuna elandi kuna ezali parquet moko ya bana 15 ans 14 ans 10 ans mwana na ngai abotami le 21 janvier année 95 na miniti o mwana na ngai deja esakobisaki 27 bomi baboya teke mwana oyo esi akoli bazwi ntango bazwi lobi nango bakei abandi kosalisa ngai nazosambana nani na bato ya mama Hollande bozo comprendre eloko bato ya mama Hollande omoni eloko babimi liboso bola eloko motifu yango bango bato bazosambana nga akesio ngai nazokosa mwana azalanga te tobandi kosamba solution ya likambo ezozwama te esika landanga bango kasi bazolanda po soki ngai nakwei bango bazwa litu basengi billet de naissance tobimisi basengi photo tobimisi mais je ne sais pas soki ndenge nini soki bapesaki na tata ngai nakatisaka bapesaki yango ye soki etikalaki mpe mpa na juge nayebi te babimisi nyonso balobi ke bon mama lobi oya mpona kozwa mwana na ye lobi nakende avant nakende lobi nango nakende natala boye bato ya mama Hollande baye bango mpe babanda ozanga te koya na bango baye na mwana mwasi moko lokola yobo kasi mwana na nga ntango awutaki point noir azalaki kotanga bakombo ya batata te abandaki kotanga Sifura mama na nga aza Sifura ozoka Sifura wana na misu toyebi ye te bapaster bazokosa balobi ke tozobenga ye azokanga telefone tozobenga ye azokanga telefone o nayebisi bango ngo abi nzambe akotikala nzambe bafashe mpona alobiki nzambe akotikala nzambe or mwana mwasi wana yaki abatamaki na nsima ya bapaster na bango oyo sikoyo bazwi mamero ya bana na ngai mibali yango babengaki biso yaya natala boye mwana mwasi moko lokola ye alobaki aza mwana ne 83 ntango azokota kaka na lupango ya parke esika mwana na nga mpo batikaka ye na evacation azalaki mwana mwasi azalaki kosalisa ye na bana mibali te mwana ntango amoni kaka mwana mwasi wana koti mwana kanya mama na ngai yaye moto nyonso atelemi ntango akili po ayamba Sifura amoni soni ya bato ali abwaki atindiki yake kona wana Sifura koti biso nyonso leya na ngai ole nde na biso nga jesi na 7 tokoti tribunal ebani juge atuni mama wana ya mokolo ya mama Hollande alobi mwana mwasi Hollande oyo ye témoignage oyo avandaki na ye na Congo Brazzaville ozolandanga na wana Sifura esika nani juge alobi na bravo oyeli ngamu mama oyebi mwana mwasi oyo nayebi ye ngai nazalaki mama ya cadre bagene donc azalaki ye moko te na yaya na ye ya mobali yaya na ye wana Cédric wana motala bazalaki bango mibali voilà bazalaki bango mibali bana batelengani bazangi sika il y a place pour les riches baza sino avec sika te esika biso tozwa bato ya lingomba tozwi bango ntango tozwi bango Sifura siko moto akosamba esika nazwaki bango ntango tozwi bango topose bango bakestion awa na Congo Brazzaville na point noir toza na ndeko te toza na bandeko te mais biso toza baorpheline na baorphelin te tata na mama baza na niveau ya Congo ozolandanga esika tozwaki bango bavandi papa esika toye komona oyo mwasi motu ezali ye
comme le problème. Ndenga zoloba, ça c'est pour la deuxième fois. Zolandanga. Maman. Ngai mama na yo na éviter que Rachel ye apela mutu. Na yoke pa ya mwana mwasi wana zo sira pour Christ. Albi ndenga za boye tango abeli. Tumuni mama moko abiki. Ha? Pesa nga bana ha? Oh mama. Bano banubiki au wana point noir bazala ndeko te. Ndeki na ngalo bino. Azapinza bana yeyana ngapo. Bayaki na maboko na wana kata point noir. Mais soki likambo nini esalamaki na kati ya ndako esika bana bandimaki yango na bakosi ke awa baza na ndeko te mama na bangonga ye esava esika bana babandi kofinga mama ndoki soki botoki ezilo na polisi na oyo osalaki epangalisi tosangisi bamboko tosalisi ye motu esali nini ezongi bie zoka motu ezongi bie wana tiforazo ya ndenge alingaki azwa libala na maboko na ngana ndenge simbaki te mwana mobali wana kutaningaki akanisa ye wana tiforazo ye kasi ye Rachel voilà zoka esika balobi na ye bon vanda na poussière bazwi ye moto ye azoloba na ye ke aza na baproblème ya moto oyebi yaya na yo mama na ngai mpenza navandi na ndako na ye kolia na ndako na ye kolata na ndako na ye babie na ngai nyonso na bafere na ngai mwana yoka wana Rachel mutatemani mama yeyo alobaka na ngai ke yebaki oza na mama mosusu te mama yenike ma ngai na comprendre s'il vous plaît. Donc Rachel mutazo témoigner la prière. Wana Rachel mutasambi. Asambi bongo. Alobini. Alobi bongo. Il reçoit maman Sephora. Rachel alobini. Rachel. Tango Sephora koti je dois répéter encore. Rachel tango koti na lupangu ya nani. Rachel ataki na kata kashoti. Rachel azalaki batikaka ye évacuation po ya za mwana mwesi. Tango Rachel a koti nani Sephora kota. Rachel a crié à haute voix. Eh tala. Mama ye. Tango aki po ayamba Sephora bwaki Rachel. Zoka. Siko tango basambisi bango. Esika Sephora andimi atangi makambo Rachel. Nandenga azwaki bango nandenga azaki na grand frère na ye nandenge ya Rachel mutazwaki Sephora mutazwaki bango avandela malamu donc alengelaki bango voilà ko balbaki bazana mama te bazana mama te babebanaki na mama leki donc bake wanga na mama leki et pas maman Sephora yo mama Sephora ayambaki bango lokwa bana na ye sikoyo tangu babandi komona Rachel moi problème ekomi koya nde mama leki mama abimi tangu mama bili epesi moi vertige yo nani abinga mama leki na bango nde batu ya bamima ibino bolba mama leki azate nde mpesi koswana babandi kofinga mama leki ozandoki voilà sikoyo tango ekomi tour à Rachel asambi ndenge wana kosamba ya Sephora wana Rachel asamiru ndenge ozomona ye mama na ngai alobaka na ngai mama mosusu aza te nayeba kaka mama indike ma eza ye sikoyo ndenge aza bo nafandi na ndako na ye kolia na ndako na ye kolata na ndako na ye babie na ngai nyonso na bafere na nga okorafandika esika jija mongo kati convocation apesi Sephora ntango apesi Sephora mama na bango molandi mosusu na mokolo asali kotelema so tokanti peut-être akesala besoin nzoko akibata multiplication papa kwa biso totikali na yaya nani Sephora abandi kotangela biso makambo ya mwana na biso Rachel wazosala kuna esika ngai alobi na ngai mama mona mokili oyo wana ye ezolobezaki bonza meme na mokili oyo bolamu ezobanga puiske mwana mutu soki ngai nalokoti mwana mutu neti na butu nayoki mawa esika na kotinda ye eza te alalisi ye na ndako na ngai lobi na ntongo papa zwa 1000 francs ende koluka esika baboti bazali soki na motema mabe nakozwa ye nake na ye na social nake kotya ye bandeko na ye apamba ya kozwa ye bakofuta mbongo
mais soki nazwi mwana wana atie ye na kati ya ndako na ngai nabandi koencadre ye ke mama ezanga leta okanga eza boye te nayebisi babi mama ye inita kotanga na tuni yaya wapi mama wana mokolo bandaki juge alobi mama oyo aza compliqué nalingi nazwa mwana napesa na mama oyo yake kozwa lisusu témoin ye na ye témoin yango wana ye kosamba makambo nyonso mpo biso toyebaki makambo te bolanda ye na balandi mama wana bazwi ye kasi voiture eza mama wana ye aye kobenga sefora yaka mama wana ya mama olanda sefora yaka babimi libanda ozokati kuna na libanda mama wana alobi na bapaster kuta moki bakuti sefora kuta bato batimbeli bango deja bana mibali yako batimbeli bango bozokima bozokende wapi mama wana kuti bakangi portier yi batikali konyata na bakazi ya masanga ya bato bazoteka wana bakimi ngaye zuka mama bakimi tango bakimi lobi ngana yoka histoire oyo biso esalami awa na kongo tango bakimi lobi nango baye tango baye kuna nayebi teke bango baye tango baye nga nazoyeba teke bango baye ntango nazoleka kaka boye na bamesa oyo bamama bazoteka nayoka bapaster wana ntango bazosalaka semblable na liboso ya biloko ya baye bazoposaka mpo bakanga bango te nayoka boye mama boyijonabilojo mama bobofunda juge wana azosamba makambo bien te bapesa bino mwana tokende naye biso tokende kosalisa natuni bango babi bongo liboso lobi bokimaki bokimelaki nini nye lobi bokimaki nini nga nakanisi ke bamoni bango na mike nakoti na biro mpona alobaki tala bato yango bango bakimaki bango wana bango moko bayebisinga babino sefora aza na kati zobate sefora aza na kati akeki ozwa avoka ntango nazokoma kaka boye na porte ya parke bamoni bango bazobima na juge libanda esika nzeta manga esika yacela bango abandi kosolola baye kopose nani sefora réponse sefora ngai mwana mwasi nayebi mutu nayebi ye te nakende kofuta mbongo ebele ya ninango esika nayebisi juge na vokola bibofandaki likona tuna bino mesi bomoni mwana mwasi moko aza na baproblème na motu azolobani ngai mama moko naoleka na balabala quand même je suis nabi quand même pardon je suis nani nabotaka te naya kaka te bopesa ngai oyo te omoni ngai nazosamba na kati ya parke avant kokota na parke eza na clôture bato baoleka na balabala ya kaka ya kotémoigne kamnanga ote mama kola mwana mwasi ebiye te nayebi yewa naoyebi Guy Olange oyebi moi je suis catholique oyebi bango te ata azali boye babenga no Jérémie kasi pardon tobenga no pas Jérémie nayebi ye te nayebi bango te o Jérémie masolo nini aza na libanda ayebaka Jérémie asambi te makambo nyonso sambi sikoyo tosala moko oyo papa ndenge na telefone asala effort aluka atuna ye soki ye moto akendaki nango soki ye te mponga naluka sikoyo nakoma nde na terminal nakuta na juge wana carte de naissance ndenge dekata makambo eza ya kala ya sika ya 95 ndeka nde babotaki ezaka bon ya mwana s'il vous plaît bolukela biso mpo kimeza tosala émission oyo mama alobi kobakisa te batia siko caméra oloba sans kobakisa sans koloba voilà tia caméra sikoyo
Yo mtazoba ndo batonga munazoba. Yo dina mama kulutu ye lokola boye. Mutu abanda ye mutu abanda po enta aboti mwana. Yende apanda boye teta teta. Ye yakovanda kote. Ko sisi wana tshele tukulunga. Biso nde bato tena ki okapo yo. Ya to banda no makamuka te okibokenda ki. Mwana nde banda. Banda libubu. Papa Mokobo, Nabi papa, est-ce que tu peux m'aider? Regarde ce que j'ai rêvé. Écoute, papa, laisse d'abord les songes. Moi, je veux seulement savoir la manière que tu as quitté Kinshasa et arrivé à Brazza. C'était comment? Bon, il m'a donné $40. J'ai parti à Malouk. Les gens connaissent ça. Maintenant, j'ai changé ça. $20, c'est 40 000 francs et un franc congolais. Maintenant, j'ai resté avec $10 et $20, j'ai caché ça. Maintenant, j'ai dépensé 5 000 pour les billets jusqu'à Malouk. Maintenant, ça reste 35 000 fois CFA. J'ai changé $20, on a changé $20. Maintenant, j'ai rentré, maintenant j'ai demandé. Nakutana papa moko boye na expliquer albi je vais te aider akat ba akutinga bato ba katsaka na mboka moko boye so komi na mboka ngo baswaka moto ebimiso tina 45 na 45 tiki tele dotongo ekomi singa na zongi siko na nini o kote ba katsanga liboso ba papa o ba edanga ba tetela wana bato ba yebi déjà émission de la lubaka tang ba katsanga na libongo atala ngai na kekuna c'est là-bas au champ de dollars. Na changé $20 wana. Au pesaki bato combien masuwa? Au pesaki pirogue 35 000 francs. Au pesaki bango 35 000 ba commission tina Kintele. Tina Kintele. Maintenant après Kintele sala kini. Après Kintele na tant on katsa ba dongo ba katsa ba ela ki ma pesenga ba pièce. Ça c'est nga na zui mal à l'aise. Mal à l'aise ndé na kitina hôpital atalangai. Hôpital atalangai na koti na ketikuna ko ba na sa nini on a changé $20. Au dollar na le Congo va changer kango pour ma utiliser kango vraiment ndé na coach kuna la tourni moi mobile moko aider nga to ke to changer on a 11 000 maintenant comme il a raté déjà au CA du Nord voyage qui na na mbongo wana engake simba te ndé la lobby a pas de problème na zui na ye na coopérer na mituka minene wana na zape na téléphone na sombelenga mituka minene ya babus wana ba Raymond la coopérer na 5 000 francs. Quand on a 5 000 francs, la commission na mboka oyo. So le ki dolisi, o le ki kai. Mboka mabo avant comme a dolisi ba benga liboso. Mais là ba kitinga na transport esilenga na bi téléphone o ba pega sombelenga. Dans sombelenga na 11 000 francs ya kit. Maintenant na siongo na teke yango na 3 000. 3 000 wana ne ba commission ti prenwa. Donc na comme lundi. Donc la comme lundi na ba bout na minuit. Na éviter que awa balongola couvre-feu. Na mi moyen ya la cité de Victoire ezate na luka place na la ke na l'hôpital. L'hôpital a cité. L'hôpital a 16 ans munene ba to Hollande na kinde ba benga ka hôpital munene ya mama e. Na sengi na mi papa na uti voyage pour aider ga tout na expliquer. Papa na mi a frère nga lobi apesi na mbetu na lali. Na l'hôpital munene ya Sisi. Na lali après na batonga na lamutaki ba 5 heures papa na la musinga bibona aider okende na yo ngabi c'est bon merci ton na ye na ngala na la côte côté eza plage la côte bato baza ba pays étranger ba yebiti eza la plage ton na comme ton na pemi ndam temaji ko vanda te soupien toi révélation na yebisa ki okende ko luka mobile na yo bokutana o solo la message qu'on a fait ça ngabi a pas de problème na yaki dans la ye na le vite avant la quota on a kutana ba responsable na kangi place on a expliqué kirer pour tous na ba kirer ba révélation au zambe ndenza ba pesi nga révélation pour na kutana ngo balanga nga la salle makele nga mi je rentre parce que ici c'est nous na za koka ba pona na mamola biologique je suis ta fille je vais rentrer. Après maintenant, j'ai fait les bagailles. Moi j'ai dit je vais appeler la police. Après papa qui l'a dit, rentre ta prière d'abord. Dieu va le parler. J'ai dit il n'y a pas de problème. Moi j'aime la prière. Moi j'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai retiré mes habits. Après j'ai ça là. Nakangaki yango na kira pour bakira to kanga biloko. Nakangi. Dans la kangi na récupérer yango na biloko na banikoya.
nayoki konter batu bango nazalaki na nzala mpe singa bisapi nalipa 100 francs nabandi kolia na ke ntina la cote navandi sui nabandi korefléchir nde nzambe alobi barévélation na wana nde ekokokisama kende koluka fiancé na yo nde nakende koluka mobali na nga ayebisi nga nayaka dimanche nde na ye dimanche aza na adoration azozela ye nafukamela ye tokutana na ye azwanga amemanga tokende na ye ndako barévélation tu nazwaki yango wana na ndenge naloba yango wana naza adoration nazozela mobali na nga maître Fred oyo naloba na tele azwanga tokende ndako mbonga libala papolangi na mama olangi deja balia donc etikalaka mariage maître frère oui c'est ça bon biso na la JCC tokendaka te d'accord oyebi bureau na ye tokendaka te bureau oyebi bureau na ye oyebi aza avocat oyebi bureau na ye naza avocat bureau neza na ville okenda deja na bureau na ye tokutana ye kuna na bureau po ntango nakei nakendaka koluke na bureau nde ayebisenga dimanche na ya libala yango bosalelaka wana ntango nabungaka na 2 mois papa olangi na mama olangi ntango bakotaka priere na bakoko na nga ela papa na nga na mama na nga nde na mama na nga ntango bakoti priere nzambe ayebisi bango baya koluka nga naza papa nazoyebisa yo depuis mokolo wana alobaki na yo papa botika ya koloba mingi te ovanda kai nga naza na posa ozala propre parce que tala ndenge oza salite moto oyo koya koluka mobali na bilamba asalite akosombela nga bilamba ye moko ayebisaki ngai dimanche akosombela nga kokipe nga donc vi na nga c'est lui je suis reconnaissant je suis venu donner reconnaissance c'est ça il est déjà Papa Ndima. Une personne de feu. Je vais appeler la servante de Dieu, Sephora. Jésus.